Oui, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, Balandi Eco RDC. Mais bon, mais ça n'a toujours qu'on a émission à Kitoko Eco RDC. Oui, mesdames et messieurs, le lot zongi suna yolo. Ah oui, zongi suna yolo. Katale Yazara Kiawa, Fanny. Et le lot maintenant Bob Molema avec votre émission Elubouya Star. Elubouya Star, une conception, une émission conceptuelle à les boss Jean Chibo Chiboaboa, tout le monde boebi. Par le bili banana yesu bomo yezaliti. Hein, verdict 24. Sans plus tarder, Boeba, Star Nabino, Ezalaki, Eza, Maman Thérésia. Maman Thérésia, tu benga qui est déjà, à Ebisibiso Rutu, tant que benga soit Ebisibiso, Azalibana, Azozela Biso. Donc, tu as melate, binomo boybe, mission à nous des ce qui s'est passé. Dans le baraye, l'oro moko, Moutufo, ami et baraye moko, Oyazali. Amno, who I am. Ok, donc il n'y a pas de souci. Avec la personne qui est derrière la caméra, vers 24, la sagesse et l'intelligence 100% et intelligence, possession en wake et vers 24. Avec moi, tout ce qui est malem. Ah ouais, on n'en paie rien. Oh bon, pensez pour la Bob Molema. Vraiment, bon, on a idée pour l'émission les cas qui est engagé. Ils ont expression faciale, tout ça là, signe et pas un caméraman nabiso. Coïncidence, écoutez Bob Molema, ça là, si n'est pas verdict 24. Coïncidence, il n'est qu'on Michika, Zotelema. Donc, n'a expliqué est-ce qu'il y a agi à Bob Molema? À cause d'un avena moisi, n'a agi à Bob Molema. À cause de Ponae, Bobo Sanarate, Botalarata Sima. Botala rappeli bosso bandeko balandi ko RDC Nazara Bob Molema Labino na changé na ngaiti nazoko tapa maman vraiment benga bo continuer aimer ba émission na bino bo continuer ko tchaba commentaire comme toujours. Donc le boss Jean Chibo à ce qui m'a cassé vie Bob Molema mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a rien papa, to koti. Coco. Oui maman. Bien maman. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, maman Nazaki, n'a qu'une affaire étrangère. Bonjour. Sabribi. Sabrina, ça va? Va bien. Aozo bonga maboki. Ah, Chico Gete. Ah. Maman, tu kenda ki Olanda Katale en affaire étrangère à kenda mo maramo boana. Donc moi yango mon épée. On a voyagé. Maman, mon passeport faut ça là. On ne sait jamais. On sait jamais. Les autres rôles maintenant, tu connais non que tu as fini tout bête moi tout. Moi Angola, moi Nini. Je suis comme ma cam. À part ça maman. Oui, par la grâce de Dieu ça va. Bon bino. Très bien. Et quoi descendre ma cam. Ma cam maman. On est slogan là. Faut cacher dans moi ça là. Moi il faut boss Jean Chibo tayo mon papa. Atayo moko et quoi descendre ma cam. Jean Chibo bande ma cam. Donc il y a des monde n'a pas rien bah fichier belé donc ba ko télémassa ko ba Congo balo ba do ba bangara mu pepe bombula na bandité donc Jean Chibo vendre makambo. Maman, toujours en bonne santé, toujours bien. C'est que nous arani. Comme il battait la kaka simalo sambo mingi ko banga pinzambi belé hein. Ko sa lisumu ebelé te quoi. Ko simba mape mingi te e boba nzoto. Vraiment ndeko balandi qui conseille bisimba simbate pour comprendre que vous êtes toujours en bonne santé, vous êtes en bonne mine maman Zali. Oui maman balandi ko RDC ba fan na yo dans le monde entier. Vraiment metungi ça qui me moi trop maman comment ko s'éclipser na télévision aux lingi sou comme na hôtel boy na à part théâtre na yo mais na presse boy ou linga soutenir c'est retiré qui mokeza qui diani. Tenga vraiment soi nga pinza Thérèse Anne ndoya ana bosai moi c'est papa Micho bosai donc na lingara pinza be mission te parce que ba mission na internet ils ont la bouzo bebele ba te belé ba yo sala na ba polémique ba te belé ba zo tcha ba titre au contenir les soloti. Maman Thérèse a fingi ba tubu na kati ya contenu elongo ngo ezate o maman Thérèse bimisi kindo ki a présenté à Caleb kindo ki a présenté Caleb na kati kuna na tangata komba président Caleb te nde moni vraiment le kona lingara te mama sola ba internet yo et moni succès et matsaka pe eko isaka ceux qui ont eu succès ngo o la tchona mapeka lokola ba combien
masala eko iso makasi donc tant ozozwa ngo na osepela ngo na bana na nga na kati ya ndako na entourage na nga na famille na nga na ogarda ngo mais so nazwi succès na lati yango lokola mapapu yango nde kama toyebambanga yango nalingaka mpenza bamission te baplace publique te na préféré nafanda na nga na beti masolo na gangeli basabina bamicheline aka na kati ya ndako na orienté bango lobi na lobi baoza na ngai te c'est ça quoi, na préféré à bongo. Merci beaucoup maman. Boyoki ne maman PC explication là. Bon maman, oui dans le monde il y a le monde théâtral beaucoup de succès. Surtout le succès, c'est-à-dire ngamoko na vérifié à net, na otala na vraiment accro sur internet. Na otala ba commentaire. On dit que le monde a commentaire mon côté les qui après comme ya maman Thérèse. Bob, maman Thérèse, tu as besoin naie, tu as besoin de biso ba maman balambela biso maman basela biso lo mo oyo biso pe na poto to ko sala bosiko na ngina tuna elo ko mo boye. Maman Thérèse, succès na wana. Popularité na wana, magie na ngwezanini. Le sambo. Toujours. Oui, le sambo izati. Omoni nde biso bana nzambe toza boso toye kami epa nzambe te seki toye kami na kisi lokwa biso banda babota biso bakisa biso ka loba nzambe tokanga kana na losambo chaque jeudi chaque jeudi to mate tendance na groupe la faveur mais to comme ça ngo vendredi donc tokyo buka mabolongo kuna to senga succès élévation kaka kuna ba producteur kaka kuna bato ba sepela na biso kaka kuna à part ça en tout cas ata grégrément na ebité ka nzambe qui s'est dans l'huile d'olive dans une pacoye dans une autre succès belé. Vraiment mesdames et messieurs bino bat bolanda ba star na biso bo déformer ba information té bo ki lobi lo sambo bo déformer ka information té information est en clair et net que maman lobi lo sambo toujours y a on des sources puis magie à succès na voilà to utiliser qui mot magie parce que eza kaka mot ko to faut to utiliser ngo na kati émission na biso maman les lots zomona potozano to solo na biso pene beleti na eli makamnanga mususu meto solo ata momke maman lelo bana ya biso lelo ba jeune fille ou soit biso pe ba jeune garçon to lo ba jeune fille te to lingi ko sakana te ndenge bino bo sakana kala biso ko sakane sili la biso penza ba ilo Pablo na lemba kuna donc ba bébé lelo azana na nini na Belgique bébé Ali Mputu, Alice Mputu, Sandra, ma petite soeur, Sandra, donc Bayana, Ngapé Sandra Mputu, Zakuna Lissous, en tout cas, tout ça, Baja au lit, et surtout Baja, Batata, Mama, Batata, Mama, donc c'est tout normal. Toké pendant ba casse donc ba no to kolana ba on a grand frère nangai Franck Kasenda petit frère nangai Jansi di okaza na Paris oyeba makamna o lobado biso bana lelo ba jeta tana mama comme il bala solo mais biso pendant ça jeta tana mama to na mali yoto mama lambi abwaki linzanza na ye biso toké to lokoti linzanza wana to komisa nzungu na biso to lambi pendant to yiba pendant ba fufu to yam to yibi ba fufu na ndaku to ke to lambi on to lié yam susu ko leka tango na ko panga na mona soda na ko na kan GD na kan vitamine ba to ba yebi na koli wana penza papa so penza koli wana penza tu ndoko sala jeune biso moko biaka bomba na bana kana ba yebi biaka bomba donc so biso to lié fo biso to bomba ba bébé se manganya ba lié fo ba bomba et pas ba rose fo ba bomba ba to nyso kuna ba mari to ba ninga na to kona ba mwana mike to bombi ton to okuta na place moko to fongoli on to 500 to lié kindo ki penze zalate ngana olia na ngawa kindo ki zate tant to ko kola su ko leka na opesa grande sœur na ngalingenga ya kati to kaye maman na bango maman munene maman na bande ko pesa bana ya quartier nyoso biloko oui ezala kite biso de ke pa mso na lombi na bypass wana to kola bongo donc ngana ko ko lena ngepa ba ya lingenga ne pa ba ya rifin na ko yo lena nga wana na lena nga pe pa ba tetele pa na biso pa ya ima na olie pa ba ilo pe pa ya Sandra pe wana moi c'est ya Emile koi ba yo lie na biso pe papa biso ba benga pa biso pa mama luba pa pasteur de pan na biso te baki kindokite donc biso zo sanga na bongo to lie to panzani surtout ya na biso Sandra na zo te ke biso biloko na 500 francs ana Londres lo no lie te na ndenge za boninga olanda nga oseka fort zo biloko na
eloko wana benza ya sa de sosaka na nza ya sa na 500 francs nga ya sa ndozwi sanya loso na pondu na Thomson ou bien so ya pesio popier kasi au pesi ko ba mbongo na so ba nini wana mais au pesi ou bien alors lingolie biloko pa mo ba tete la ti ora non so ma Thomson to lia non so ma Thomson o que so mi Thomson donc kindoki ezati au monde tout sakana tout ça baja oli baja nini ya o babwaka siliko ti to betango to pesa pe o ya nini ya babwaka bale wana donc ouais oli jeu de lit donc n'habite sur bana loba et bien go en tout cas to sakana makasi au moins comme ça bazo tindo mais au boya pour sakana mais le monde le so luki il y a 13 ans ça c'est pas copain mais nga so luki nga na âge à 13 à 14 à 15 à 19 ans on matana au lit na o sauté na ngai na o sakana pinza na o sakana les autres batu pe DNR on a peu déjà cause ça pe na petite amie na ye mais a ozwa ngo pe na temsu na valeur tende lelo ba komisango na o sakana na ngai pe tamsu ba ki mosi na ki mobali ngo zaka bino bana quartier dozo mona ko sakana neti tuzana mina biso moko bibish na mongali babala na doki biso na biso ka bana quartier ndeto sakana ka ona kaka libala pe bima kaka wana ti lelo babota bana mama pasa ba fandi ozomona c'est ça ok li solo vous me salinga route lengi na ngala continuer mais c'est le boy mais en tout cas bimaka na eko RDC bolanda te po bino bomika olanda eko bon maman Anne vraiment tina yakia on a bengaki yo et puis bisinga route ba beaucoup mais vraiment retard ozo benganga et ça fait un peu vite pour talaka ka yo za un peu mutaba activité za moins belé maman Anne est-ce que de l'onde to eboye to elio li solo eza elubu ya star yo ibsenga le la téléphone sur le téléphone elubu ya star vraiment elubu ya star ça la rage na donc elubu star si je comprends bien eza différent na télé-réalité ok télé-réalité bo bombela mutu bo bimele na poisa yango le betenga li soleil elubu ok je comprends oui voilà elubu to ye pas non maman Anne comme ça maman Anne akolakisa obi ndeza ba fan na yo na monde entier ba commentaki elongo mususu te to na besoin to mona maman Anne asali la biso elubu ya star siko maman Anne pe biso to zako zaki mon ba douce na habité au permettre biso ka rapport taka eko ba bi maman Anne azomona na te maman Anne za trop kilo ya kobatama ka ko batama te jamais na ko batama bima na TVT te na ko batama batu te to banga ba problème to lingi ba problème te to sito kolisi bana boy ozo ba pomba ka maman na bango nde mutakendo kata likambo boya tonga ke mutu boy biso mon na so artiste ya makambi belé il faut comme batela comme bomba surtout na prière. Est-ce qu'il faut que vous ayez un tambola pour bana ngai so na batte monter na dimu to batte monter ba orphelin c'est ça il faut na se réserver mingi pour bango ba kola ba bima ba kende pour na zala mwana kimia souci na makasi yangwana. Merci beaucoup maman Anne vraiment tongato kenena droit est-ce que lelo oza possibilité on c'est la biso et lubu ya star parce que to benga que déjà oza d'accord le baki que non boya to solo lango mais to ebité ro c'est la biso et lubu lelo ndeti nini plat oyo ko préférer ça la bo c'est pe na nini na lamba nyoso na muluba mo me lamba nyoso parce que na bala bangwaka na bi ko lamba biloko ebele ya bangala ba makambi belé bo sepena sa nini so o nyoso bolo bana osala tabo bimbembe na osala so bobi ki na osala so bobi matamba mai na osala o nyoso bo sepela tonga mona pone bino mbo eloko na ko lambela bino yo sala ka oyo moli ona lingi oyo mona bina ke so salengo lelo batu na minute so déjà baba nyosima ba papena bi po ba ebike mama Thérèse ya ye ona na poise ba simi déjà ba papena ba stylo na ba obi to lelo to zo leçon ni lelo. Ok. Le kilo, maman Anne Taza. Elles ont pesé ma reste. Ah, Bob. Tara, yo, écoute, descendre ma cambo, ils ont eu un problème. Bon, pour mes athées, dans le bélo, quand il y a un bateau. Voilà, Monique. Bon, nalambela bino mosaka ya ngai na nzombo. Mesdames et messieurs, bon kilo et loco yo.
Le boss Jean Chibo Chibo, yoka kilo et loko, maman lobby. Bon, Babilotaka, Bélé, Batwa qui met la chambre froide, hein. Bon, Kendeka, la chambre froide, qui a fait vite faire bouillon, moi, balé. Maintenant, là, on a beaucoup, comment ni bilo, a beaucoup, ils allaient bien. Ngai, ils a légumes, mafuta mbila na biso naturel. To misi moi, nini. Musaka na biso na mafuta mbila naturel biloko oliande yango wana ambisa okaukawana mingi ngomoni na lesa apenza bana ba biloko wana ke mingi ba biloko ba chambre froide au mono sombi pe soso 5000 6000 francs mais mbisi pe 6000 francs zaka munene ulambeli pe bana ndenga se bon mwana légumes na bona pembeni balé ba bien en tout cas maman lambi donc to lamba musaka ya ngai to liango na makemba to liango na fufu. Mboka penza bato bayoka loboko alba. OK. Okoko na ngai. Okoko na ngai. Bon moment na bunti ya Eco RDC. Biso to na budget na biso. Ya solo na. Oui. Otino célébrer na bika ke ngamono biso soma mufu. Jachibo nde makambu na lobana ngango. Ah voilà. $20 on bosse à ça. Voilà. Ah voilà, $20 yango maman Anne. Mon boss. Merci mon papa, papa social. Maman Pio, maman Pio, maman Pio. Merci papa, en tout cas les bega ke na kota le sou eloko no goso memo koko miliki et sombe la sou batu ba fanatique ba talande na olamba mais e uti maboko ya papa na nga Jean Chibo nzamba zong se belesi ke zobi moni loboko epesaka bakata ngote. Ya loko nzeta mbila Jean Chibo nzeta mbila ba okate ekola ba okate ekola. Merci beaucoup. Boy na ke wenzena tika bino auto. OK, nous ensemble to accompagner. Balinga ba mona ndenge ba wenzela biso isa. OK. Onde makambo. Eco RDC makambo kolo krinde yeyo kolo slogan yeyo Maman Anchika Teresia kolo masolo. Mesdames et messieurs, totiki Maman An akota mo mukena ndako ebongo to ko accompagner na wenze. Ya Janifa ile to baki keto yamba Maman An o sepeli makasi. Dieu moko Janifa. Sepeli fo le ba lugu ezam maman. Soroza kindo mekilo boko ndeko na o Janifa en tout cas wana ba yayo biso to kuta na théâtre et puis to joana bango ba pesa elengi a jouer ba Janifa wana en tout cas trop gentil ba mbote belé bana nanga bana kasi nanga nyeso kuno zana bango madame ba gros bisous bino tout. Merci beaucoup. Balobi, mesdames et messieurs, totiki Maman Anne akoka bouger mo muke poto telemato kenena ensemble na marché na biso. Vraiment botika la mala mon place bozana bozala ska scotché, bosimba ba papier, bosimba ba stylo, on se retrouve tout de suite après. Na mboka babeti babonda eleli sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki émission losambo ejali abonnez-vous massivement. Oui, mesdames et messieurs, chers fidèles internautes, nous sommes toujours dans Maman Anchika, autrement dit Teresia, Konzaba mère, maman Maya Pio, maman sociale, nous sommes en marché à Yolo, précisément. Donc, tout le monde m'a télémi déjà. Maman, tout le monde télémi na Messaya. Il y a semé qui dans mungala. Abenga nga semé pour na bala ngwa kate. La semé qui dans bangwa. Semé oh combien? Moi na biso 6500. Te semé 8000. Semé au sala bongo kwani. Ngaza. Kwa ni yote ka fufut. Au sala bongo. Kwa bongo ne mama na. Vous pouvez constater mère ado sombanzombo. Asomba ndeka ebisa biso ka osala biso pena biloko mboka mosaka osala ngai fufu donc beau comprendre car donc là natiki bino na maboko ya Verdict 24 derrière la caméra toujours. Merci à toi na ba ndinyo surtout à Eco RDC de Wozolanda biso partout dans le monde. Na toujours na sengo représenter les bino et le Bouya Star. Merci que les bino maman Thérèse et Asala Wenzenae. On se retrouve tout de suite après. Merci. Abonnez-vous massivement Eco RDC biso mokili ekomi kotala Eco RDC biso mokili ekomi kotala Eco RDC sinde mokili ekomi kotala Eco RDC biso mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site nini ya internet botala Eco RDC biso mokili ekomi kotala Eco
RDC miso mokili ekomi kotala Eko RDC miso mokili ekomi kotala Eko RDC site nalingaka mingi oyo ngana Eko RDC Conception ya boss Jean Chibo Chihuahua Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. You better catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nakananga kotoyo, nakananga kotoyo. Nasango ya Kongo elalaka na Eko RDC. Boss Jean Chibo Chihuahua. Toko mema bango kaka kene na bango kaka boy Toko nyata bango kaka boy Toko pina bango kaka boy Toko kime sa bango kaka boy Umela yo yo Eko RDC Umela yo yo Bosha chipo chipa bo Umela yo yo Eko RDC Umela yo yo Bosha chipo chipa bo Mama bonheur salaka kawana O Eko RDC yango ndema la classe et la mama yaka kotala émission na bino yango elobo ya mama yaka kotala. Oui, mesdames et messieurs, Balandi Eko RDC. Donc, tout le monde a tout maman Anchika, tout le marché. Tout ça, les Wenze ensemble. Et là, maintenant, maman nous a présenté Bisso Biloko. Alors, c'est là maintenant Elubu Yastar Lelo. Maman, ça va? Papa, moi, ils ont mes soins, hein. Moi, ils ont ma casse tout petit Wenze. Le coin est seulement là, mais nous, ma kemba yorobité, ma kemba téna, ma venda foufou po. Boba la sabatunde ni akoli a foufou. Na sombi foufou na biso yango. Foufou na biso yango yo. Ma Michel ni leki na chela mai na mela. To kolamba ngona semoun. Ok. Semoun na biso pezana. Po eza bepisi na biso to tia na mosaka na biso. Et puis surtout maman Anne et Kotanara et puis Soko présenté Balandi Eko RDC. Ah ça va maman, mais la maïsa c'est rafraîchi. C'est rafraîchi. Vraiment toujours continuer l'émission, tout na moi. Tout na moi bassin là, maman bassin et ça bien voilà. Chez bassin là. Itungulu. To tia la katika. O eza ndembi. Et za kana kacha musaka na biso. Moi tomate mboma parce que ezaka déjà yango moko ezaka kilo moi to na mangona tomate linzanza ezati ngape de nature na lera penza tomate linzanza te tomate mboma mibale ya moi minene po bonsaka sauce na biso oyo ezaka kaka e parti kaka na ba épices bagu na biso to tchaka po biloko comme moi elengi Jimbo na biso pe to lambela ngo kana Jimbo ça au moins le kala faut pas comprendre que Jimbo e umeli za les loté kala vraiment ngo to cha ai na biso kana kacha musaka na biso ai oyo kota mobimba ou bien tena otya ndambo na batala ka quantité biloko so mo biloko ngeze belene tingala ko représenter to biloko mukie na sanité mon biso to za bana to koli to lieka sika moko mama chaka biloko ebele mwana olia atika po mama senti que mwana tondi ezate mwana atelemi na sani ya komi ko lembola sani seke mwana tondi te biso misa ko chapa na otie mutu biloko na sani mutale c'est pour ça mwana sombi biloko ebele mwana servi bo biloko mukie na sani ezate na kokate na sombi pe pipi na ngai pilipili oyo na kotuta mais oyo eza lokola etela te na boka ngo na kati ya mosaka na nga neti mwa mobesu neti mwa kotela te na tchaka ngona kacha musaka tango kolengo ndo ressentir elo ni mama alambi. OK, tozo continue mbila biso ngo po to sela musaka mbila yango yo to sela musaka pofo ezala lu quoi mbisi na biso to sala musaka na biso ya njombo. Maman musaka ozo sela ba Balandi Eko RDC ba abonné puis ba fan na yo. Ezaka il faut kolamba ngona nzombo ou bien il faut okosalela no mbisi nyoso to yo. Bon kosa no mbisi nyoso lingi. Menga comme na linga mingi kolia nzombo nde na sela nzombo taso na za ndako atana tindi bana wenze mingi
nalingaka nzombo po moni nzombo ya mbisi moko ezaka elengi ata so eza ya mai ezaka na musuni ndenge eza boye nde omona ngo mokie boye so oboki na kati ya mai efungwamaka ekomaka monene na préféra olamba yango po ekovimba ezala ebele bato baolia bakosepela. Oui, mesdames et messieurs, momentanément, Maman Anchika a un téléphone. Oui, nous continuer Nabino. Je dis merci beaucoup à vous, le vieux J. Sympathie, depuis Nord Talarayo. Le J. Sympathie vidéo, merci beaucoup. Donc, verdict 24 derrière la caméra. Maman est belé. Et belé, quand c'était, moi, quand c'est vu, tu blâmes qui n'a pas exact. Il faut savoir les belé pour gagner payer kondaka. Oyo soma demi plus quoi gagner. Olambi biloko qui to représentant batunde nini. Et puis mon boss Jean Chibo tindi mbongo na ye il faut moi que donc c'est sonité mutatindi mbongo na ye na sombi mo blo mike na sani et ko sala pe kitoko te na eko RDC quoi yango moninga inga ndo mona nguze belé mais belé ti déjà na ngomukie na makala na pesa makala na ngalo ko pe kureza te na chembila na ngetoki tant ndo tout akolamba nde omona suite non. Merci beaucoup Balandi Eko RDC maman Yeyo. Maman Anchika, bolela qui est trop, abatama ina été, aboya rande trop, babilo comme subo chara chara na banet, so ananda ki marango un peu. C'est ça de professionnalisme, et ça là que Eko RDC est avancé, et matamba on weekend likolo, babone babaki samara, maman Annabino bolinga ki mingi, yeyo. Et puis on a faire comprendre que si toza awa, makala Kinshasa courant, moins zati. Et puis maman Anga mon on débilo ko singa longa makala. Nga peza mingi mingi nga pe olamba mingi na makala po moni makala neti biloko ba pondu ba nini ba richwe be ba ikoma makasi. Na préféra makala pesi moto ebele wana tant on mati moi ça me debi ko olamba tant on ba bobasi ba olamba ba bien tout cas maman na ebo olamba. Na ko olamba pondu na makala te na sa légumes pardon na richoté. Na ko olamba légumes verts na richoté monsieur ebeba. Mam na makala po etika ndenge zaleli pondu na makala misusu kutu ngana yebi balamba pondu na maona koni po moto on atangise pela pondu so bela bien ndenge zaki pete so tcho na kacha na recho moto recho mataka pondu ko makasi mam ko ngona makala to na koni nde ebela bien. Oui, Balandi Eko RDC kala mingi te to tika mama Anne avmatisela biso bambila na moto poto to mekampe ko sala elubu na biso ya lelo. Bat bayaka Kinshasa place ezara moko balobi babi espace la faveur hein. Ça on a maman espace la faveur. C'est chaussée de Kimwenza avenue Mobati numéro 37. Ouais, place on a nenga un on beta moi tour. Na on mela moi loko place on meli moi bière malile kiti mutema. Donc so pour yega benga numéro nango eza na bas de l'écran comme ça ngana indiquer on a place ni sur place ni espace na biso ezali. To kutani air moro na mama Anchika. Merci beaucoup. Kababeti babonda eleli sango malamu na mato ya bato ebesi Eko RDC. Oui, mesdames et messieurs, toujours continuer toujours émission na biso. Maman Thérèsia, namoni ozui mbila olingi yo sukolongo po tout ango mbala moko bende. Te il faut na sokolango po talaka to tuna bawunjela biso bilo bateka na se. Elonga pe zero mbila pe sama futa. Elonga zero na tokisi yango. Tant on a fait ce truc ça on est après na tout yango. Na ko tout yango boui te défense ko yango très bien. Est-ce que on a zéro? Pour mon biloko au lieu so on a ba belé. Ça la bien. Faut que na so ko yango très bien. Donc la biso ya ba africain. Bilo ba teka ka na si. Chance heureusement moto boma ba microbe. Oui bah lundi Eko RDC boyo kinenge maman Thérèse alobi donc mbila fo sukolongo bien parce que moni a soko yeboye na kin ba mabele zara un peu trop bazote kablo na se na mabele boye donc faut vraiment nettoyer mbila na biso très bien après maman a okene na ngona moto je crois bien. Si après na chona moto on a bon mon mbila na biso vraiment o biloko mboka penza o bino bozaki ko linga bo bino vraiment maman Thérèse soko ezala journée vraiment maman Thérèse bo senga kinga ebele
kuna na mboka poto bolobaki ebele bolobi vraiment Maman Thérèse asala biso biloko ya mboka verdict 24 lelo tokutana na biloko ya mboka nayebi ke boza bino nyonso na esengo boza ya kosepela na moment oyo nayebi ke avant kolia yango omoi ta bazelo okotia siko biloko be na moto ndeni donc zelo vraiment babiloko bashambe fo da va bolia yango bokelaka ngo bamai ya moto baboye na baboye bamisu bayebaka te bazwangoka basokoli batie na moto mais normalement ndenge ezakana avant olingo nano osokoli yango susu na mai ya moto tika ono na temps mo bo moke na mai ya moto batiaka ngo baforme oka nde toyoka nzambe ka moto abatela biso mpo biloko ngo mpe tolia kaka yango wana. Oui, totiki Maman Thérèse a continué à se la biso à toki sambila nae vraiment calmement. To kutana moi moment moké totika non maman sala musala comme ça to royal lisusu po to la ki sabine étape nini po biso to landara bato na biso ba artiste na biso ba star na biso étape par étape. On continue et on se revoit juste après. Ana ebisaki biso que mbisi oyo ya nzombo e vimbaka. Ye peut to kutene susu ana lavabo maman Anne mekano ko expliquer susu bande ko pe ba fan na yona ba landi ko RDC ba mekampe ko bandeni mosalo ezo sala mbisi obona ba mbisi onde ba mama teke biso na wenze mbisi nde utaka na ngo ba mboka na biso ko Équateur yaka ezaka na ngo ya eza déjà ko kauka meza ka moi flou bazwa ka onde ba otcha ba mesa ba opakulongo ba mafuta po inginga d'après bango po inginga mais tant to ya ngo il faut to chango susu na mai o chango na mai o ya pamba boyete tango mai oyo na aussi tokisa mbila na tokisa su mbisi oyo. Ah donc il faut tokisa ngo susu. Oui bien sûr na tokisa mbisi potala. Au monde na longo na moni mai esalo kwa ozomo kwa ba mafuta ba saite mo ya likolo. Voilà. Na tokisa su mbisi oyo mai ya moto nde elonga po mbisi oyo yakana ba nyama. Okola bango boite ba nyama eza kati ekufa. Na ozwango na ochongo na mai ya moto na chongo likolo moto mai ya moto wana ekobenda salite nyonso oyo eza na kati. Après que ce qu'on a maille propre na tient nzungu bato balie pour so na tie bino boy boyo ka mo solo kala moko boy donc solo kala na elunga kana maille moto OK. Merci beaucoup balobi Cyril Yatabu Fatou na mboka ya Dallas na pesi yo mbote na kombo ya yemoko le boss Jean Chibochi Boboa na moni maman Anne Thérèse memi biso vraiment mosika kula na mboka Équateur nga pena lubo ya lelo na beteli yango sete makasi pona moni on dirait maman Anne memi biso na mboka Équateur mambenga penza to luka nkai na mboka o wapi ya ba roda molembi na Las Vegas lelo pena to rolia mboka to rolia lelo Équateur to kutani na ngonga wezo landa. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ils ont une démonstration à maman Anchika. Donc, le lobalobi, tokei ki mboka ya kosakanate, Marlene 1000 baguettes na kata mboka allemande. Maman Nabiso, maman Thérèse, babi lelo za ki mboka. Ah, tozongi penza. Na chabwala quoi. Mbile beli to tutango. Mbile bonga tutango na mwa moto. So e comme lili, moni kali mafuta mbile kangama. Kangama parce que mbile faut tutango na eza na mwa moto nango wana. Nde ça bien makasi. Andeko balandi bozoyoka, balobi mbila foko tutango na ndenge eza moto. Donc tutango eza na mwa moto nango na uti na kati. Wande siko eza bien. Mais maman, na moni on dit déjà pe moi mai yango esala. Mbisi Quand on explique qui balandi Oui, c'est maman moto. Pour nous au moyen au sokolango. Bandeko bo comprendre maman ka liboko moko ye moko donc bino pe opesa ki bango exercice bolobi o muta côté la bangote. Maman Karine na mboka Ken Allemagne donc bobe muta côté la moto ate maman ye wana azo tutambila. Soki ezaki ke ba côté la rabato nga pe na ngana tutela ta maman ndambo po esala bien. Et vous me la té. Ngako pondu na lamba na tutango. Nga pondu tuta nga pondu machine te. Maman na ngena tunelo moto ngobili kamba pondu. Ils ont un inconvénient bon, pour nos machines. Pas tellement. On va commencer à faire des machines à faire sous babilo comme un zanzaté. Comment on va plastique. Mais plastique ça ne dérange pas. Ah. Congo to lia ka nyosot. Na habité. Na pesi bino mbote na paria le boss Jean Chibochi Boboa. Antona Mario Straight, Nakata Suisse, Nzamba Bomba Bino Bomela. On est toujours ensemble. Balobili Banana Esu, Bomo Esalite. Pour ce que l'obami,
nazo se référé mbamo na boss quoi. Libanda na yesu bon moezate. A tout ce qui maman momentanément a tout anano kombo eloko mbila to kepenza na mboka. Donc bande ko nyonso to Équateur na yebi ke tombo tele émission yo na mokili bo. Olia. Ba ki penza ba posa papa Damien na mama Yvonne. Nde baza wana penza na Canada boy. Ba ki posa olia makasi. Ba kanisi penza to zala parce moto ofana mona motel fikin ba voisin nga. Papa Damien c'est butu. Donc ba yo ki penza posa olia. Maman na yebi so ba fan baleki ebele. Au moment où tozo solana oboé bato bazo komelanga ba bibop to mona ki au publier statut na yo che mama Anchika na kata statut na yo yebisa sa la biso lubuna biboza la calme mama Anchika sa mine lubwa kitoko lokola ndekolanga moko za mboka Paris na kombo ya Natasha Lucia Mabina yebisa walinga ko mingi Natasha Lucia Mabina pesa yo mbote Natasha nalela bino force bino te biso pe mobulu donc bino de botala biso comme ça so ba star sans bino biso mobulu Natasha donc tous en a apprendre bino komi kitisa eza lolenge na e mama Anchika totiki ya sala musala na e nzamba pambola e na komi kitiso ya azwa bukane mapeka atala o ya zana ngote me azwa kaka nzamba cha liboso amataka bangomba polo sambo na e esala kaka o ya zali tokutani le sambo ndenja biso ngana biso kioti esa bino lobi biso za famille mo chrétien to sambelaka kaka yana biso liboso nde pasteur te petit frère nanga yo pasteur boebia eza batebele ba ebiete musu ba ebie depuis groupe Sinark oncle oncle bon maman total kaka batala kaka obike ba fan no ba ebele na poto ba ebi seko o sala ba biloko moko bien mais quand ezungisa bango no mo ke expliquer bango yo zali yebisa bango ke zali on nazali ba ebinga ba sera dukure moshoro mais tozali na sérieux tozali tozo continuer toza pembeni ya mama Anne tozo sunga musala nzambe pe tozali donc ba ebi biso to bunga te tozali nzambe osunga mkomsu to sola kitoko ele ka bien na bob vraiment les boss Jean Chiboboa oui bien pourquoi là toloba dukure moshoro oncle yo azali donc azo évoluer mais aza akoma na pasteur yo bikaza pasteur vraiment moto na nzambe mais lo libandi po bana bakoli déjà libandi nde koti ba ebaki suki ya sute to mina moi pleine et pourquoi on est ça la biso vraiment bien mesdames et messieurs totiki misala ya mama Anchika zo sala mama elobu na bike bangala nyoso tout oe pe mokili mobimba ba Congo partout dans le monde ba nani bino nyoso tout ba luba et puis biponya keka kolamba elubu ya alambi côté na bango ta ke côté mususu lelo na Congo yo tuna makone bike tu lelo na Congo to bana sube kolo moko te to ba pe biko mususu tongo ba sube kolo mususu ebolamba bilubu nyoso tuté osuka ndeni donc faut diversité zala lamba olambi sampu mujibu ko mutengela olambi pe côté ya baninga il faut lamba pe côté bani wana albeto sko bilubu ya mboka donc Jean Chibonde azana yo ara oki kombo ko mutengele sali moi so balingi ko mutengela na obeta ngo sampu na obeta mujibu na obeta ngo mvoaji na obeta ngo mais le autre vient na okoto OK totiki maman a continuer misala na to kutana mwangonga mususu oui maman Anchika namoni musaka ngo babwaki mai obina bosana mama musaka tolia musaka kala mama ozongisi biso susu babora mai bo expliquer no bana no bandeko no na bana potonyo sotu bazola no est-ce que no bimisa ko nini sauce wanati pat wanati ko ya musaka nde yango mishencha mai 1986 hein, je me souviens 88 ba vieux ba yembaka indépendant oui papa za ndako donc via zanega na pale yo tala voilà ba vieux ba nostalgie zali tara ba to ba yemba indépendant cha vieux biso to yo tala chama mai obike yo soki ko yé maman obeza oza jana lumière makasi opesa malamona yo tala papa non ya vraiment tala papa nzamba sunga to tema bo pamba tetara papa biso ba sai bien na mboko tika mama emukie umende na tika ana oui les émissions na se continuer bon moni ndenge mama abimesi eloko nini mafuta wana kitoko wana
eloko ya kitoko boye donc talanga nde zongenga na kati ya liboka na biso. C'est-à-dire que comment siko saucisse ya osani. Oh, ce que on a aussi, ça n'a pas passoire. Na passé siko na bois qui salité. Na tikali na mini pâte na ya mosaka. Ndi na sali mélange ya biloko na tie na moto. Ndi to koma na étape ko lia soki ebeli. Vraiment bandeko balandi ya CORDC na yebisa bino franchement biloko yo ya mosaka emonana mwa kala. Bato pe balia yango mwa kala. Eza pena pasi po lelo mona susu muta lambeli bino mosaka, seli bino nzombo boya sangisi na mosaka. Bakola mana mango nzombo c'est pas un problème mais nzombo ekoma basangisi on na mo eloko mususu po kuta na mosaka bo eza pasi. Mama Anchika aboyi na ekokende na Kasai. Azongisi biso kaka na Équateur. Na nzela wana ka ya fleuve tibo kila bokondo to komi wana na kati mboka Équateur azongisi biso. Na eza que tinga na balaki bango na zaki côté kuna. Donc na yebi ko lamba ngo mwa mukie. To li ensemble to mwa mukie te na zo mona ga liboko o neto okendela. Et aussi mbango. Vraiment botala nano bolanda exercice yo bosima ba papier na bino na bik bosengaki mama na bino mama Theresia yeyo bosimba ba stylo na bino et bongo to continuer sima na tiki bino na verdict 24. Let's go. balobelaka politiko asalaka mpe émission ya bikia émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement ekoki kotala RDC sinde mokili ekomi kotala la maman bayaya baleki il y a internet conception ya boss Jean Chibo Bana Kinshasa, you know what it is. Oui, mesdames et messieurs, tous autres continuez mission na biso là na ABC Chanty Bambila naturel yo pour lingara maman Thérèse Mingi Chanty Bambila naturel na Katsamboka Afrique du Sud. Maman Thérèsia awa tokomi na niveau ni tomoni euti ozongi songo subo sukolango maman ba exercice belé. Quand on est sur mon salité bimisiti. De nos coco lambango boyete. Bat banga bali yango salité moni. Na ba mafuta moke bimi likolo ya salité ya mwindu. De fona boka mai o ya salité ya mwindu oyo. Tena chesu mai mususu. Wala mai suko ya pompe koti susu donc. O étape suka ya osukola. Non ce qu'on boit était non boire sous maillot. So boit sous maillot. Après na chema mususu ya propre. Au moins la maillot était dans la salité. La moni pe salité pe bien susu. Vraiment maman nyota na kati ya Paris. Na mboka ya France balobi bosimba ba papier na bino na ba stylo nde bo mesana tango nyoso to o ba benga ngo leçon leçon yango mama simbeli bino lubu lelo lubu ya basa mboka mokile ningani mama Thérèse ndingisi mokili po ba bien lubu ya boye na ebité quoi vraiment bo sentir et saleli et saleli lambeli. Vraiment on a habité ce qui a to kutata moi li banga moi li poussière à zéro na kati biloko ya lelo vraiment bino mo bozomona ndenge nzomona biso zo sukoma na ndenge propreté na lengi nyoso mi pembe voilà mai comme pembe so na ko mélanger na pâte na biso ya mosaka. OK on mélange ensemble oui na sekarabo likolo pe yindi lisu bandeko mikolo nyoso tu na ville ya Kinshasa na habité soki eza Congo mobimba mikolo likolo ezo yinda pa pamba mais tozo meka mpe ko sala binoka elubu na biso po ele kanandenga kimia là na pesi lisusu mbote na part ya le boss Jean Chibo Chiboboa na pesi mbote belé Lorette Chiboboa mon patron na habité yo otika na kuna na Suisse ou bien roya pe na longona papa Lorette ndé papa zo ya boué Lorette yaka ko meka loboko mama Thérèsia. Pour non seul pinza yo moko so yete
c'est que papa aussi l'a emporté. Ah mais me l'a emporté kuna. Voilà. Papa me l'a emporté. Ndeko bolanda ndenge ni bazo sangisa bilok nzombo na kati ya soupe wa kitoko na route belité mais déjà na mona kilo ekozala lelo na bité tozongi mboka. Bino pe bato bozala lokola na mboka ya Angola partout dans le monde bolanda vraiment Mama pe na moni ngai déjà na moto. Kona longwa mwa ngai na kona bango tenga ngai saka ngai. Ndeko wa bo constater les couleurs ya koinda makasi vraiment Juliana qui a la parisienne donc les couleurs ya koinda Abigail qui a la souci ezate tozana bino et le bout les continuer et le bout à bastare ko continuer vers 24 et aussi la té vraiment tozo continuer kaka tozo continuer mesdames et messieurs on est là donc malgré tout malgré les intempéries tozawana pour kaka Maman Teresa ça il a bien le comme longa. Pour les canapes na funga nzungu pour blo ko kota mabele. Tout ce qui maman Anchika continue biso tozana bino to tika binote to zakaka et ko RDC nde makambo. On les a slogan ya mère. Libanda na yesu bo moezali te on est là. Catch that good news on time. Without Molema, Fanny Gadalea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn team is good. Nasananga Kotoyo, Nasananga Kotoyo, Nasango ya Kongo elalaka na Eko RDC. Boss John Chibochi Wapwa, Rokomema Bango Kaka, Kenela Bango Kaka Boy, Tokonyata Bango Kaka Boy, Tokopina Bango Kaka Boy, Tokopina Bango Kaka Boy, Wumela Yo-Yo, Eko RDC, Wumela Yo-Yo, Boss John Chibochi Wapwa, Wumela Yo-Yo, Eko RDC, Mama Bonheur Zalaka Kawana pour Ego RDC Yango Demaka. C'est la classe et la Thérèse, tout le monde ngai uti na moto et les sous na robinet et comme une étape nini aussi quoi. Na boka mai ya izana mo mai mo azei mo mai mo ya ngai. Tona chonka bongo iza mo ngai basi sa ngope ngai ni sotuté. Bonga izande ngai voilà. Ngai. Comment vous avez des complications? Faut ça la rang ngai. Donc nous surtout maman Anne ezo bandaka na nase tinde ko matana kati ya nzungu. Siko nje na matinzungu nga. Masine siko na moto. Voilà. Pinde bandi siko. Voilà. Une magie siko ya rolambe bandi. Aïe. Nalobi Pamela Miss Mongo omoni biloko pena mboka yango Miss Mongo c'est que yo yebia utangu na balola bo Miss Mongo sentir abia yango ananazala biloko mboka ali yango tala mama obi ke ndongo lambi boko pesa batu musu ba kosenga ba congé kuna na poto pour bayaka olambela bango eloko baya ba okutanga na pona bango ti Maman, loko to komi na étape osiko to pemi na mo muke. Pemi mo muke na tout a bepis ezotoka na obwaka na kati. Merci beaucoup bandeko balandi ko RDC. Maman azo pe maman muke po tout a bepis et bon to kutani na mo minute muke kaka. Na pesi mentor na ngai papi mboma ya yo mto simbanga na liboko bonjour ngolo binanga bobiaka. Inspiration ba kimi wezande yo. Merci beaucoup Verdict 24 big up. Boka babesi babonda eleli sango malamu na mazo ya bato ebesi Eko RDC balobelaka politiko asalaka mpe émission ya misi emisalo sambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous Eko RDC Sinde mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki site ya internet kotala Eko RDC
Conception, y'a boss Jean Chibo, Chihuahua. Bana Kinshasa, you know what it is. America, Europa, you better tune in. Catch that good news on time. Without more lema, Fanika Danea, we don't need no fake news. Daniel 4x4 de la presse congolaise, verdict, your goddamn thing is good. Maman Thérèse, naoki solo ebimi déjà. Toke na obela te to ma photo lia. Moi te so secondo kanga mano. Obike nabite ba papier na bino bo simba kina ba stylo na bino na moni exercice eza pena makasi te mezande lubu ya mboka. Azongisi biso mboka mama Anchika. Taka. To bayeba biloko na biso koma rabo. Solo ese bimi boyenga vraiment e frapping. Na obela poto liati. C'est que ka solo mais c'est là ce qu'on a monokoti. Munokonde makambo. Ozalaki lubu ya mama Anchika yango e lubu yango. Na bina ministre poto za ko ninga na poto za ko bouger. Ba bina pesi pe bande ko nyoso tu ya groupe La Faveur. Donc bozo mboti na bino place bozali quoi. Ah, La Faveur de maman Thérésia. La Faveur de maman Thérésia. Mais ça les ont continué. Maman Thérésia na moni obaxi mungwa à part nini ingrédients chaki wana na ba cube ba biloko wana ki on penze yo kanité yango na baximo mukie pona chomekati on dit na baximo mukie donc comment pilipili pese kotaki na chiki pipi ya bobo mona ite ba pipi na mibimba yango fina ngote te po mutu so ali a pilipili te neti die merci ali a pipi te mwana ngali boso parce so na ocha pipi na chaka ngona nzete nango oyo po ebimisa gaz nango te na kati ya biloko lokwa nga mona lia pipi nde na ozona finance nanga lokwa la yo papa bobo lia pilipili na kozwa ngo mobimba aka so moni siko so ina chaka ona longola ki nzete na ye wana gaz engeke bima engebe bisa biloko nyoso mso lia pilipili te ona eza obike te mama bandela no leso pardon nga mona zongi sisi miko na mboka na vraiment bandela no leso no batu bazolanda ba comprendre ya bobi so na pilipili yo omoni pilipili nde na chango boyo ochana nzete nango na kolongo na nzete te po batu misuba lia pilipili te yo lia pilipili te Dieu merci na lia pilipili te pasteur Christ ali a pilipili te donc na ko cha pilipili te na longola nzete na ye opo ebimisa gaz nango biloko nyuso ekoma pilipili donc il faut to chango na nzete oyo so ina servi yo ou bien moto aliaka pilipili nde na ochele pilipili afini yango na sani na ye alibimisi gaz na ye na ko fina ngo te na biloko batu nyuso ba olia. Vraiment. Mesdames et messieurs, Bolandi qui biloko la mami mais leçon et pilipili bimia. Ba msu bazara bazuya katita bo ki pipi na kasi bo dernièrement nièce mo zo lié sanga biloko pilipili na mono ne muto salinga pasi. Vraiment Bolanda leçon o eza très important concernant piment. Ba katara piment na nini nzete na ngona te parce que ekopesa nzela efungwama ebebisa biloko vraiment ba musu bali a pilipili te. Merci beaucoup na maman Anna eloko lobi na biso maman Anne Thérèse eloko eza leçon epesa pe leçon na bande ko mususu bazolanda biso na mikili ya poto. Vraiment tozo continuer émission na biso to kutani na minutes mususu po kala mingi te maya fufu pe zomata po lelo na minutes na kolakisa bino ndenge ni bakata fufu po na kolakisa bino ndenge ni mikolo bakata fufu po biloko mboka nde yango yo esengo ezalaka to na osala émission eza kitoko trop na telemo muke to kutani na mbala sima susu kana kata émission. Oui, toujours continuer mesdames et messieurs. Donc toujours toujours na maman bino boyebi. Donc balobi mikolo groupe La Faveur de maman Thérésia, top niveau continental, rien à dire quoi. Maman, tu remets une étape nini? Na moi bien on a besoin de belle nango to chama ya fufu. Nzambe pa yoki biso ma, ça biso grâce mbula ngo le kai nango. Pour atoli à l'aise. Moni. Bilo na biso belle. Ngai penza isanga na mbisi na biso. Pour mbala mekakate moi na chena ngaba mboma pipi na ngebele. Mais so na mixio so tango oyoka pipi te. Na tu ma pipi ata 5 na kati ya. Maman na moni moins différence ngali nga moi vérité. Moni solo nazo kaka ya biloko. Nazo ka solo biloko ngai biloko ya bien bizobela kitoko boye. Mais solo ya pilipili ezo bimate. Ka se bimate pona toboli yango te na bilongo nzete wana. Expérience wana. Na longo nzete on était so na longo nzete on go biloko bimaso pipi makasi. Donc pilipili bimakati nde vandi boye. Ezo bela na kati. Il lembi tonto longo lango.
tolongoli nzete neti nga alia pipi mingi ntango na longo na tiata mibale bona fini yango aloyoka solo ebimi boye moye ebimiza te bato mpe omeki oyoka mpe ata solo pipi te na biloko oyoka mpe gwa pipili te pipi mpe eswa te donc nyonso tu kitoko mais namoni miniso seke namoni biloko ebeli nango ebeli kitoko makasi mama Anne opesa bato oposa moteki akumisaka biloko na ye mais biloko boya omeka balandi ya EcoRDC bango bazomona neni façon biloko niveau biloko ekendeli awa tozana biso na commentaire akotia ebele te mais tokokoma ti na suka mpo toyebisa bino boni ndenge nini mama Anchika alambeli biso elubu oyo nayebisaki bino yaza mama ya kilo akokende na biso balinie moko boye nango nayaki deja na santaki ke namonaki tokende na banini te tokende na nini tamoni tokende na mboka ondire mutu nanga ezalaki kosala nga na verdit 24 donc tozaka na bino tomoni tokomi mama tokomi na étape nini nao bakisa makala mpona makisama ya fufu donc totika ma ya fufu na biso emata siko na moto ebongo ntango mama kobalola fufu biso mpe tokolakisa bango ndenge bamikolo bakataka fufu tokutani après spécialité zo continuer na longwela non maman na aider pour moeza te simba koto vraiment Queen Anita na London maman Thérèse Ayeyo Chanty Bambi la naturelle la petite sœur propre de tonton Bob Molema donc depuis Afrique du Sud maman Ayeyo bolobaki maman Ayeyo donc tozo continuer maman to comme na étape ya fufu fufu beli to lamba to lia nde toki makasi boye nakoki kotia fufu te mpo esala mbuma ifona balola yango ekoma kotoka etika kotoka mokie apre nde nati wana bamayele mama Anastasia alakisa biso mama biso azalaki so etoki mpe boye akokitisa yango nde na se esili kotoka nde atie sikoyo poussière mais sikoyo nde ekomi kotoka mokie boye moye esala mbuma eozala te le boss Jean Chibo on a sekili zu pour autres na mama lambeli biso leoni na biso nsombo na mbisi na nini na mosaka obidi amelisinga soyi bob mais boss yoka makolesa nango de ana nzelati tant yo zoya na oseloka ya yo moko na oselo ya yo moko zolia wana ezanke mwana yambi papa quoi vraiment boto yamba papa teni ata yo moko OK papa to yamba yo vraiment totiki maman omoni moto sala rappel ya mon bien te Cédric Tsumbu la loi na kati ya Paris et puis Silver Wanani mama ye yo boluka qui est Queen Anita na kati ya London boluka mama ye ekomita ngosiko babalola ka fufu po biso pe to kata fufu to la sa bango ndenge ni mikolo bakata ka fufu totiki maman continue et puis on se retrouve tout de suite après merci. na mboka babeti babonda eleli sango malamu na matoi ya bato epesi EcoRDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misiki emisalo sambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement EcoRDC biso mokili ekomi kotala sinde mokili ekomi kotala bamama bayaya baleki. Oui, mesdames et messieurs, quand vous constatez awa biloko na biso ebeli maman biloko ebeli olia ndi EcoRDC bomoni to komi na air oyo biloko na biso ebeli donc bien servi. Binomo bozomona table est déjà prêt. Plutôt la table est prête, j'allais dire. Donc voilà quoi. Donc toujours continuer toujours émission na biso wana bozomona maman azo Kabola. Binomo boyebika ka vraiment boyebika ande maman nyoso tundinga sala musala na ye. La Queen Anita yo tindinga message obina ngai vraiment okiposa. Okiposa olia biloko yo eza problème de bana Londres ba sepeli na moment oyo vraiment toujours continuer ba maman ba tout ba pa ya bazate to vana na bango na table ba pa ba fante to fana na yo ngaka na yo
Oh là là, ça c'est grave. Nous boyoki, babi karangai. Ngani naza l'honneur lelo. Même pas verdict 24 donc mais on est là. On est là mesdames et messieurs. L'heure est chibobo au raté hein, au raté. Donc on n'en paie rien, mais toutefois tout coûte dans la table calamité. Hein, le temps pour moi na meka ko ebisa ko pesa ba salutation. Mingi vraiment le boss Jean Chibobo alobi maman Karine na katsamboka Aken Allemagne toujours bambote na yo belé maman Karine. Toujours continuer sans oublier ma maman chérie maman Lydie Vegas. Ouais, na katia Orléans. Apprécie mbota trop. Merci maman la kutena na ba petite sœur dans la sensible familiarité on a sengwa kitoko maramnya stele kitoko. Vraiment soki osali eloko batu bazolanda yango te. C'est que ça n'a bien été. So bat ba copie ote so que ça musala no ça na bien été. Donc Eco RDC bazo copie biso pour musala izo salama. Pour libana na yesu bon mo ezalité. On continue toujours avec notre émission Lubuya Star. Les lots ça na maman na biso ya kilo ya charge. Balobi groupe La Faveur ya maman Thérèse. Toza pe na maman Thérèse ah kala mingité nazala sérieux na roma kimia moko boso na nina kata fufu. Pour Nassara, j'ai été tombé comme un temps au Katafoufou. Verdict 24, c'est Kalasima. Juliana Kiala, merci beaucoup pour tes conseils. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout de suite après. Merci. Oui, mesdames et messieurs, donc comme vous les voyez, à tout comme sur la table. Vous sentez que vous faut jaune et bimi. D'habitude, na prière, na nzung, so na lami na prière, na nzung, mais to prier quand même. Okay, merci beaucoup. Seigneur, to tiki tan biloko na maboko na yo, Nzambe ba ko pambola ngo, pambola source provenance, pe biso to kolia Nzambe contribuer na ba santé na biso, to sopela makila na Yesu Masia et pe to la mana kombo na yo azoliki likona nyo stolobi. Amen. Bon, merci. Biso to lia. To kutani air mode. Na mboka babeti babonda eleli brukutu sango malamu na mato ya bato epesi Eco RDC balobelaka politiki basalaka mpe émission ya misi emisalo sambo ejali abonnez-vous massivement mokili ekomi kotala Sinde mokili ekomi kotala ba mama ba yaya baleki site ya internet kotala Oui, mesdames et messieurs, Balandi Eco RDC. Binomo aussi comme on a étape to lia kanga benga morsi bit. Na laki sarabato ndenge ni bakata fufu. Et puis na laki si bango ndenge ni bakata fufu. Pamelanga na master pire ndo ipena ya master na ngamoko ya kati. Pams Miss Mongo depuis London. Bomoni neni mama na biso laki si biso mosaka. Mama. Eh, obiloko lengi boy. Mosaka leng makasi. Ba si ma caméra ba lo baka mama ajoute na ba français, mama ajoute. Sabrina raté. Donc to lambeka mbisi na biso ya nzombo. To sombi mbila na biso. Sombi ngai. To sombi ba épices na biso de tomate na biso ya mbuma ya mwa minene. Po tomate ya kotela basalela yango ba sauce banini. Mais oyo za mwa lokolo etelité. Mo ba pilipili na biso to bwaka na kati. Tolambi lubu na biso yango lubu ba star ya Eco RDC to liango na appétit ne bande bomone ndenge tonda na fufa munene mais to li pinza to silisi donc songa na tshela en commentaire bato yo na tshela commentaire ponga mona lambiango donc balandi Eco RDC ba bendo mbala bango surtout balandi ba yoki ba moni ba biki wana loboko ya mama ndi alambiango Thérèse la Rose Lubanda kuna Canada Talia comprendre que ma copine lambi kitoko ana bosa écoute n'en parlons pas yebi
Hortense Capita ayebi la grande penza so simbi yango ezaka bongo tant que petit frère uta à Paris j'en sais dit yoka mobala bibi watunda ayebi ke bilei wana yango ya sala kakaka omoni Germain yelo pa ayebi alobi ke les parisiens lourds Germain yo la lobi grande sœur Tonoya bilubu ya bongo nde na lingaka po aza côté moko mongo côté mo muluba kota ba luba ndeto sangani ya ba mongo ke côté na bango kuna ya bo mama donc kitoko makasi ezalaka bongo ba plat bozara mona tomba viena nga ba de Gaulle mata ya ba de Gaulle ba yaka kin ba liaka ye kutu ndinga zala biki abie loka sikiza wana te pona liaka ngo ba sele masamba ba bijou l'homme nord dans l'océan ba biki mama lamba ka bongo donc na remercier surtout boss nangai papa social na idée na initiative oyo zwa to lambaka boye ba découvrir pe ke biso pe ba mama théâtre to za penza ba mama na kati ya ndaku na bana to sala ka musala to bibe ko lamba po to zwa pe enseignement pa ba parents na sosika to uta. Merci beaucoup mon boss Jean Chibo Chiboabwa ndi makambo yango to sisi lobu to lambi o meliso ina téléphone mais ozo ya no lambi na papa ko bangate kitoko bana se remercier Bob cameraman Epso Verdi a tikaki caméra modèle à côté si foufou Verdi 24 au bomingai donc il n'a sepende boli on a appétit en tout cas merci Nabino Boyaki Banda Tongo ti sikoyo molili côté tous ensemble. Merci l'équipe Mbaya EcoRDC, Fanny Catalea, Bob, Daniel. Binonion surtout en tout cas coup de chapeau Moussa Malambo Kiliboso. Merci beaucoup maman. Tozu bénédiction à maman. Naza déjà béni, bisonio surtout toza béni. Mesdames et messieurs, notre émission a pris fin. Maman la biso la mbeli biso, mota retournons la 6 écoute pour zamela verdi yo fait songi. Au niveau ya kolia we utolia mawa. Vraiment on a yebi mingi olobate. Ngaza oka sakala on mama biso aleki batunyo surtout na Olamba. Na yokuta siko na mama Thérèse. Mama la biso alakisi biso pena ndenge ni mosaka ezalaka okelengi amemi biso pena na mboka ba Sabrina kuna epa ba ngala penza tambisi biso likolo ti yazongisi biso Kinshasa Miss Mongo ya boezala te yaka Kinshasa okelengi okaliboko Mongo yo oyebi olamba Miss Mongo beti libakuna libanga na zenote baya to soki si na biso boye na pesi ka mbote na équipe Mumbai EcoRDC Fanny Catalea fille ya Chochocho ezara nemboka na ye Daniel Lebika na pesi mbota trop mon ami on la sera bon vraiment na pesi nga mo Bob mon mbote na pesi Verdi 24 derrière la caméra la sagesse et l'intelligence na pesi mbota trop et puis na pesi groupe La Faveur Mobimba la pesi binombote ya mama Thérèse a jour na combo ya viena de Gaulle mata yo pe ça ba fa na sombote na Glover pas na bona bana ba uta répétition ba yaki ba yakutala mama ponya yaki tende ba kutani pe na libaku bana nga bango wana ya lubu pe ba lie lubu ya mama bango c'est ça lubu ono yoke ngonde maman na biso les mo no lamba ça zo até en tout cas na regretter pour cela avant combo comme on a Glover Gamanda na pesi bino stumbote boss Chibo Chiboabwa na rason na matoyi na rason mais petit na yo ba na bango ye merci. Ouais, merci beaucoup nga comme on a de Gaulle donc OK, comme on a de Gaulle l'artiste à côté d'une grande dame, celle que j'appelle la grande dame du cinéma congolaise, l'indéboulonnable maman Thérèse. Donc tout ça peut mettre maman aujourd'hui Tolia et moi le maman. Donc une maman pas comme les autres. Tolia et puis répétition tout le monde va Tomegolara. Et surtout que nous a permis à la grande dame, je deviens grand. Donc c'est comme ça. Donc plaisir à trop Tozakawa et Tolia et puis Tosepe Makasi. Alors big dédicace nanga à celui que j'appelle mon vieux de Gaulle Mata. Donc sur Londres c'est parce que yo zaranaka à Londres. Mon vieux de Gaulle Mata sans oublier lui c'est mon papa c'est ma bille. C'est les Massamba Babijou l'homme nord dans l'océan ainsi que la famille Zouban à Londres. Je vous aime tant, merci bien. S'il vous plaît, maman Anna Bossai. Oh petit na yo wana maman penza o makati. Moi ça papa motema talaka bakza motema ya papa Micho Bossai papa
social solara bien na ba petit na ye na bosoni pété horta capita moi c'est mon pembe voilà asa à lèvres bijou bisou quoi bisou na bosoni nani non ba petit na yo ba ndeko na yo moi code ça bango bien au kotika obetika jeune ngwana Didier Kapuka depuis États-Unis. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On met big up à tous nos fans. Nangana ibsabno ko ilo moko obo kanisake salama kiona ezangati. Na bon le masalara basine ma expression faciale que verdict 24 salaboué mais coïncidence c'est ça qui est coïncidence. Bon vouloir nga trotter maman nga poto bozala nga neka bozala nga bo continuer toujours que soutenir nga de loin de près vraiment je suis avec vous tout le monde a un numéro mususu avec une grande dame kaka allez bye bye la kesuko la maboko voilà la kesuko la maboko po et indi déjà